CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. wana bandeko bokolanda bandeko ba ami ba famille bakolela ya bango Jim Black bamapaso bato bakinaki nzamvu ete basili kotika biso oyo ezali ba dernier hommage ekoleka awa na Matadi. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Comment on a c'était la moi quand artiste et musicien à Congo central précisément dans Matadi. Tout ça on a gouverneur, on a général police et ça pour na ebembe ya ba jimo o ba bomaki na Kinzao. Alors ezo ki kisasa. Ezo ya awa na tongo o après et ki kisasa. Lo biso za ba musicien naza musicien Matadi, tu na musicien outi Belgique kaka MG. Auti Belgique pour na makambo pour ça mina biso ya yango MG c'est quelque chose à parler. Bonjour bonjour. Français. Oui, bonjour. Bonjour bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle MG de General. Vous êtes venu de... Je viens de Belgique. Voilà. La présence ici à Matadi, c'est pourquoi réellement? Pour moi c'est très important pour les jumeaux que je suis venu ici pour rendre hommage. Donc respecter ma corps. Parce que qui n'est qu'on tu vois, ce sont mes amis. Donc on est là ici avec maman. Donc voilà quoi, donc c'est ça passé. Les jours où vous avez entendu les décès, la façon ils étaient brûlés, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Ça fait mal, hein. J'ai déjà tenu, parce que j'étais en Belgique, ça faisait très mal. Donc pour cela, on a un moment décidé que voilà, Toye Awa, pour leur rendre hommage parce que ce sont mes frères. Donc voilà quoi, donc mes condoléances sont comme mes frères. Donc Naye Awa. Pour les gens qui sont arrêtés, qui ont commis cet ignoble assassinat, que dites-vous pour eux? Les gens qui sont assassinés, qui restent en prison, hein, parce que voilà, ils vont rester là-bas, ils ne vont pas sortir, comme je dis toujours. Donc voilà, ce sont des méchants, des gens qui sont très méchants, donc ils n'ont pas respecté ça, tu vois. Donc c'est bizarre, bon carré c'est bizarre. Donc voilà, comme il y a toujours Bounaka, c'est moi, tu vois. Donc voilà, quand je suis venu avec ma maman ici, EV Trans. Maman Beauté, un mot par rapport au jumeau? Je suis émue. Très émue. Vos enfants. Ça fait mal. J'ai pas les mots à dire. Nous sommes venus trop loin pour rendre hommage. Des jumeaux qui sont décédés. C'était une mort tragique. On n'attendait pas ça. C'était encore très jeune. Ils étaient très jeunes, 29 ans. Ce sont des artistes comme mon fils. Vous voyez, on n'a pas dormi. Vous êtes venus de Belgique? Ils sont venus de Belgique pour rendre hommage parce que mon fils est un artiste. Et ils étaient ses amis. Que dites-vous aux gens qui sont arrêtés, qui sont entre les mains de la police? Quelques gens qui sont arrêtés, mais pas tous. Les auteurs des crimes ne sont pas arrêtés. Ils sont encore là, ils sont en train de promener. Ça fait déjà 1 mois, les jumeaux sont décédés. Ils sont venus chercher leur corps. Bon, voilà, nous sommes là. Demain, c'est samedi. C'est la soirée de rendre hommage ici au Pablo Patimoul. Nous sommes ici pour lui donner dernier hommage aussi pour qu'il parte à Kinshasa. Et voilà, donc je manque le mot, j'ai trop mal. Merci beaucoup.
Comprenez, maman est très émotionnée. Bazaba ami ya mwana na yo aza pe musicien. Awa tozana 24 beaucoup mona ba jeep gouverneur azawa ba konza la police bazali. Tokoze la cortège ezo uta kinzamvo ete place ba uti ko sala exhumation pour ete to même accord et kenena Kisasa. Ndeko za musicien sango wana tango ekomelaki bino awa na Matadi. Oyokaki yango ndenge nini esalaki yo boni? Esala bena pasi makasi tala baza ba petit na biso zana bango bagena wana ba cop po bagena luka kuna. Alors oyo esala mi kuna baza esali passe fort donc epesaki mabe na ata mboka oyo Matadi. Alors biso ba artiste ato fandi ya debité mokolango fo eza hommage ya makasi toyembi nzembo mpona bango toza conseil lobby soki ekekin toza pe na kina ba image yango foto leka na ba karibu na ba B1 na ba ni na ba RTG pour na image wana pour te présenter pe bana mokili ba yoka biso place ma moment salimi biso place tozalaka mais image ma bebo teki na Congo central na kimba ko mobanga Kinzamvo ete ba ko mobanga Matadi biso siko Matadi na Kinzamvo déjà mon côté Kinzamvo biso pe Matadi zo banga pe Kinzamvo ete mais siko loko la eza tant bo ba criminel bazara partout attends kimba criminel bazame o ba sali ba criminel wana donc place baza bakangi ba vanda bena kuna po ezo finisi Congo central mais bana mikilinyo pas bozali Congo central eza yango te sel marambo wana mais place secteur moko boye mo ba bandi baza partout peut-être qu'est-ce qui est arrivé mais millions avons pe mana kimé sur artiste de Salinzembo hommage to beta pe concert hommage mais bana Kisasa boza Congo central mabete eza akutaki na faux pas donc il faut pas yango nde sali bongo de yango tout ça na ba gouverneur tala ka place sur na ba gouverneur na ba police ba mikonje belé sur artiste aux aranga na za awa na MD de Bruxelles na maman na biso Hervé Trans de tout ça de tel tout ça comme à banda 4h du matin et on tout ça merci maman mbote na yo mbote kombo na yo le bozali nani po vandi wapi kombo na mama Godé bana na bakomaki bana na ngai ana Matadi nafandaki na bango bien nayebelaki bango likambo kwa mabete ve même ko bazo voyager baya kolaka ngai bayebisinga ke mama tokei tokesoma biloko tokozonga dans 2 jours batikolelaka nga bana wana après 3 jours ka place na teka wana to banafana bango na yeko yoka place ba lupango wana mususu wana garçon mwaza wana yambi téléphone azoso wana ya lobi o ba mapasa moko boye bazaka pa na bino ipare batonga na yoka na tuni nini alabi te merzela après yo bisango ba mapasa ba bisika ke batumbi bango na Kinzao mais toza isir te ke bango par après to yoko benga susu garçon abenga ki bango na téléphone eleki a confirmer que eza ba mapasa ba jeune garçon ya quartier ka ba sensibiliser ba mwambongo ba zui transport ti Kinzao tant ba komi kuna boye ba ke kuta ba yebisi bango soki eza bango bokunda bango te tozoya ba longa ki ba komi kuna ba 10h ba ke kuta si ba kundi bango déjà ba komi ti place ba kunda ki bango ba komi ti place ba tumba ki bango si ba yako zonga ti ba 18 avec ko confirmer que ba mapasa na ba tumbi lelo za dernier hommage na bango ba oke kuna bona Kisasa nini koloba sinon na bato yo ba kangi o baza na prison awa na Matadi ba o bakangi bango pona liwa ya mwana na leta sala musala na ye bana wana baza ba miyibi te to fana na bango to yebi bango likamoko ba miyibi te mais bango bakomi kuna bakangi bango ba miyibi babomi bango le batika bango kana ko bomana to mona ta ba corps na bango boye batumbi bango en tout cas leta sala justice na nzambe na likolo azo sala justice bana oyo awa pe leta na se asala justice bana oyo
wana bandeko bokolanda bandeko ba ami ba famille bakolela ya bango Jim Black ba mapaso batu bagina kenza mfwete basili kotika biso oyo ezali ba dernier hommage koleka awa na Matadi na Kisasa pe bakozela auti na lipaso ya liboso akoya pe kopesa dernier hommage na lipaso mosusu. Le gouverneur Ato Matobona elongo na ba autorité militaire pe ba autorité mosusu bakopesa hommage ya suka na bamapasa oyo batiki biso toko rappele bino ke ebembe wuti kinza mfwete eko kende bongo na Kisasa. Voilà.
Là, t'as caché. Toquez. Posez dans deux corps. Toquez dans deuxième corps. What
Rwanda. Yanga nyingele mula matajo kwa ngo central to asakijila. Ya pesi kwa gouvernement provincial. Merci. Mamuji mabuji benza. Mamuji muji benza. Namusana muji muji benza. Namuji muji benza. Namuji muji benza. Jimbela to asakijila wangu. Muji muji benza jimbela to asakijila. Mamuji mabuji bana abo munom. Wajifika ja bana bet bana bana bisal biya kumikana munomo kwini kaba kana shinga yali bwalukayo njisanga wajifika ja bisal biya bana bani mijimi ya njini jisanga ja ko wanu mijimi ya ko mani kana bisal munomo kwini kaba nge bana bana baba nabo kwini kaba wanu mama mijia mifika munomo nangege sho bwalukayo chimwe be chisa kijila chingamba ne kayiba mu chikonde sanyu pale chimu bwele bwele bakuja bwele baba wanyo ujumaze bana njembele lusanzi ngambani mujimweze mujimwewo wabana banyi nimutugayewo nimukishwaku kuloba nimfije mukulu wa mujulu jingambani mbuli wanyi bati waji kanu najito jinu bikila jigale lusanzi nijijikola mujimweze chintu echi nimutangila abo mbolu boji ngamba fije mukulu wanyi chani chintu chibo chakunwambila jingamba baba walwewo njimbiki ngamira mula matajo kwa centrala wabantu bajiba kwa chiwobo balo mujo wanu mujitoga ja Kinshasa abukulu mulilani munombo tubechira mushobaba shera bana bani walchana mushibaje to chintu jibeji mula matajo la meji bakuta manje mibiji abana bani harba mbatu bambula matajo kama fobanji kabijito mbalonga mbalonga kalasa mijimo wa famizise tujire misambo yabo tujire mbale yabo bakwene chintu chikachika chimwe njinga kule nangu mibiji abana bani ngayi mono yesa kijambula matajo yesa kijambula matajo kajibo justice wo jingambani bantu abo babukulombulira mutoga jake onke kisimo jamu kishanse bisase sigala mama kokoni wanu mbavuto mama abo njirije akulo yeye unyamaze ukashiminya bwande unyamaze ukashiminya unyamaze ukashiminya yo kabanga mbuye mema kipa mwenu tatu mema kuna musina mema kipa mwenu pamunilele mbuyi wanyi kabanga wanyi mema musanga nenu ndimusanga nenu kikwala zambi kumpesha babasanya okwachira babasa mujimu bijimu makuni abiji nibisatu nane betu wanyi na shobula shikana nyilusanya mwene kabanga kinambani mwabuji lufubetu munoji wachanza nujibakalenga nujibakalenga kaba yakudufanyira kaba yakudlemesha nakishabya mama mwenu mema mwamanya muyinyi wenu kanushiye nemu bana banye badi batendele beshe baby nemu byana mutumba nemu shire yenu nentatu yenu ndingambani kanu daje kujwa kulawo mema mama mwenu mwini kabanga nwashika yani bwachiki longo fudu lumu bwachiki nenu baba beshe dumu lomo mwini kabanga lomo mbuyi bagabana lelo lokulwa indopoko mwini kabanga bashala babuchinu shana chidi ngabula kabili bana betu bana yaba bayabe bana betu wanjasa kidila bana betu tasa kidila bana betu tasa kidila isandu weje wajanja bedeshe tasa kidila bana yo Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos,
Abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.